Congo, Brazza, Angola, Afrique du Sud, diaspora partout, bozali mbote to pesi bino poto ebike boza ebele la carte dans magazine abiso mbonda ekolo oyo et pesa rabino ba information ya solo. To fongoli magazine abiso ya lelo pour le sabino ke Organisation des Nations Unies ONU alongoli embargo oyo epekisaki RDC pour la kosomba ba arme donc ba rebelle M23 tout cas boké ba pose Congo somo. Gouvernement congolais a sepelaki mokolo ya mardi 20 décembre na ndenge Conseil ya sécurité ya Organisation des Nations Unies ONU en sigle alongolaki mobeko oyo ebandaki kopekisa République démocratique du Congo ayeba na kosomba ba arme. D'après gouvernement congolais, résolution oyo ba membre ya Conseil ya sécurité ya ONU bazui eye ko réparer injustice oyo ebandaki ko empêcher RD Congo ayeba na kosomba librement ba équipement militaire oyo eko permettre na ba FARDC bayeba kozala na capacité nécessaire ya ko défendre mboka Congo contre agression rwandaise oyo ezali sima ya ba rebelle ya M23. Kaka na même communiqué, gouvernement congolais alobaki que andimi ko prolonger une année de plus na oyo etali mandat ya MONUSCO pe a réaffirmer détermination na ye ya kolandela retrait progressif ya mission onisienne ya RD Congo conformément na volonté ya population congolaise. Na yango esengeli toyeba que kobanda 2008 nde RDC ezalaki sous embargo na oyo etali achat ya ba arme d'après régime ya sanction 1533 ya RDC. Biso awa tobeti kambo. Boyeba ke parti politique Aigle du Congo pour le développement ACD en sigle oyo ekote province ya Kwango à travers mwana mboka Gédéon Kambudi basangana ki mardi 20 décembre pour le représenter devant public ya province wana comité provisoire oyo ekokumba la parti wana elekaki ndenge nini Medine Kambembe. Ezalaki ya koinda avec impact pe idéologie. Présentation, il y a un comité, il y a bandeko, il y a ACD Aigle du Congo pour le changement. Oyo, basangana ki mingi kuna la province ya Kwango, mingi na commune rurale ya Kwango. Et kumbamaki na ye moko mwana mboka Gédéon Kambundi. Asangisaki batu ebele pour na kobetre bango. Lisolo ya implantation ya parti politique na bango. Oyo, bamemi awa na kati ya province ya Kwango. Elekala ki toko kakanenge ba image ezali kolakisa biso. Batu pe bayaki ebele kutu sal et sans aki batu parce que ba jeune bandimaki na motema moko ko accompagner mwana mboka Gédéon Kambundi na idéologie o ayenango ya Aigle du Congo pour le changement ezali mo pepe ya sika oyo mwana mboka Gédéon Kambundi amemeli bana Kwango parce que ba mitalike ba mikolo ya ndenge na ndenge baleka kasi basundola Kwango meye alobi avec Aigle pour le changement et sengeli ko rajeunir classe politique na ba oyo bakozwa mayele pe makanisi ya kobongisa Kwango yango bana Kwango bayambaki bango na motema moko kaka ne bozomona pe ndenga zoko bima tala batu ebele ndenge bayambaki ye avec impact na idéologie babeti maboko kutu na kati na yango ambiance ezalaki makasi ya koleka. Viva! Viva! Mwana mboka Gédéon Kambundi amekaki kotalisa liboso ya public obayaki wana parce que ezalaki mukolo ya présentation ya comité directeur o ezali provisoire bo kabino moko ndenge elekanaki. Ya mutuya vraiment o to sangani awa lelo na memeli bino mwana ya sika o ya botami na province na biso ya Kwango na kombo ya ACD Aigle du Congo pour le développement. Yango wana pona koyamba bino na kati na sika oyo esengelaki d'abord tozongisa matondo epa ya Nzambe lolenge touti ko remercier parti oyo eye na mabele ya Kwango awa batindi ngai epa ya autorité morale na biso oyo azali président national Félicien Kalala na secrétaire général na ye Congolo Royal batindi ngai awa liboso na bino pona ko présenter bino parti ACD na province ya Kwango bino nyonso ba Kwangolais boyamba mwana oyo abotami na mabele na bino na kati ya masolo wana quelques questions et réponses ezalaki pour population balingaki bayeba
Aigle du Congo pour le changement nini vraiment eye komema kuna la kasi ya kwango yepe mwana mboka Gédéon Kamboundi na comité na ya sika bazangisaki te kopesa bango réponse et surtout bazalaki vraiment na ba statut na ba règlement donc kolobake mikanda complet oyo ya Aigle du Congo pour le changement etindelaki bango na suka ya masolo boyo kandenge mwana mboka Gédéon Kamboundi pena équipe ya comité na ye ndenge babetaki mbonda liboso ya caméra na biso. Merci monsieur le journaliste pour la question na yo. ACD azali parti oyo ezali na autorité morale na yango maître Félicien Kalala et puis secrétaire général Congolo Royal oyo batindi ngai na province ya Kwangu pona ya komema sango ya mwana oyo ya sika abotami na mabele ya province ya Kwangu na kombo ya ACD. ACD azali sur toute l'étendue de la RDC. ACD azana ba projet ebele pour la province ya Kwangu. Bien sûr que oui, donc on peut avoir confiance parce que ba tata ba maman ba koko o ba leka awa bazala na initiative OT. Donc biso ba jeune, il faut soutenir jeune pour l'évolution à Kwango na biso. Donc l'évolution à Kwango na biso ezala. Tozala na bolingo, yé pas pesa biso confiance, le biso pesa confiance pour to kende longo tina ba élection. Population oyo pe batone la ki na sai ya komona ndenge Aigle du Congo pour le changement et côté libango à travers Gédéon Kamboundi ba manifesta ki joie na bango liboso ya caméra na biso. Sans to soutenir ce qui a sali ba œuvre obso to lingi to soutenir merci pour soutenir ya solo to ndimi ete to kokende na ye liboso to kotika yete pona oya kotseli biso na mboka ya sika to sepeli makasi po ete mwana ya mboka po to tombola ye to kende na ye liboso biso ba jeune kwa mutu to protéger Gédéon Kamboundi ba kosi biso ya to mais pas na assurance ezali ba mikolo ba kosi biso c'est que to lani na biso mwa mke ACD de makamu ezalaka boye komona ndenge Aigle du Congo pour le changement ezali un projet qui toko la province ya Kwango oyo mwana mboka Gédéon Kamboundi a présentaki liboso ya public kutu toyebi ke mikolo ezali koya tokomona ba surprise ya ndenge na ndenge ekosalema biso awa tobeteli bango kaka mbunda parce que dossier oyo ezali à suivre. Grâce à Moulongo moko ya ba militant ya IDPS asalisaki marche de soutien pour la soutenir FRDC Flori Gituka abesili solango. Na cadre kaka ya koluka ko soutenir FRDC oyo amipesi réellement pona koluka ko protéger ba territoire de surtout ya Congo awa esengeli boye ba ke population obozali komona e kambami na mama grâce ya Moulongo bango basalaki marche pacifique na bango pona kolakisa bolingo bazali yango vis-à-vis na chef de l'état Félix Tshisekedi na cadre ya ko soutenir FRDC basoda ya makasi po bakoka toujours kolonga bitumba na yango point de départ na bango ezalaki route Siforko pe baki kosilisa course na bango awa na maison communale ya Masina esika wapi bapesaki mwana mboka Tuseka Putu memo na bango na cadre toujours ya ko soutenir FRDC. Nous vous remercions aussi de ce soutien que vous apportez à son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout pendant cette période d'agression de notre pays par les M23 qui s'est passé à Massina. À travers vous, prouve à suffisance combien la population de Massina est derrière son excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous vous remercions d'avoir initié cette marche pour soutenir son excellence Monsieur le Président de la République. Mais esengeli boye baken na mama oyo bazaki na marche na bango bakutalaki na mo embuscade ya bakuluna mingi na côté ya Masina parce que toyebaka te bandeko ya côté wana nini vraiment balukaka kimia te balingi kuluna à tout moment yango tokosenga la police ekokoza toujours nzinga pona kolukaka ko sécuriser population na ba bien na ye mwana mboka Grâce Moulongo bango bazali mingi ba militant IDPS avec idéologie o bazu oyo ko sala marche ya ko soutenir ba FRDC et ça vraiment qui toko makasi awa biso to beteli ba ngambonda bientôt ba fête ya fin d'année mais biloko na ba wenzi esaka ko mata prix makasi net kaka ba service ya ministère de l'économie et donc betela ngo kara net ka fonctionner nango te ko kamwa
Magazine Bonda Ekolo, Oezaka magazine d'actualité, magazine ya solo. Oyo e comme la République démocratique du Congo, information topé communication la ndenge ya solo et ça les bino constant pour la likambo etali gouvernement ba warriors et surtout to komi ko kende muke la fin de l'année. Toyebi ke voulait les kalaka na ba décembre, to monaka ministre économie abetaka chita sima akendaka na Namibie soi-disant qu'on négocier pour la ba Thompson to ko kolia la bonne année mais ba Thompson ngo et mon la kala ngo te mingi zaki ke o égal ya mama Olivier de kalaki bango pour la chambre froide mais sous balaba ke o ba opérateur économique de ba ko bloquer ya ba ko komona la te mais toyebi ke bozu vula mobimba pour la koluka ko organiser de manière que ata etumba ezali ba est topé na bamboka msu ya Congo et segeli pe population obatikali ba ko vivre quand même la vie moko équilibrée gouvernement ba warriors awa tozo kota ba décembre bon tiens déjà ma qualifié toyebi déjà que bon si bon ici déjà ma chambre froide na bino moko et ko permettre que bonne année elle que là-bas la Congo qui toque et ça la tête comme le décembre population comme Luka autre soma Thompson wapi to soma so wapi parce que ce sont des ezaka hymne national ba congolais la tanga bonne année ata ba ngo chaque jour mais ya bonne année ezala kala mo elengi nango pe sengaka etre ma prix oyo esengeli na voulait les kalaki bon le baga soit disant eyaka mais tout le monde a ba commune oyo était kamakité mais tout oyo tous vraiment besoin que population ba mona soso Thompson et panzana yele et surtout peut ko kamwa yango gouvernement police abala kisasa la Thompson to la soso et c'est que ça ga bonne année wale zalika ka motuna totuni mais tout oyo ayebi ke azali ministre ya secteur wana zoba des dispositions la kisa vraiment que azali warrior a solo oyo ko accompagner moi na mboka Chilombo de manière que 2023 ezala année moko ya esengo pona parce que souci na ezali nini a postuler pe a doubler mandat na e a doubler mandat na e soki bino ba warriors si bo soutenir yela misala mino ki toko mais soki boza ba agenda caché pour la population kanda et kozala ma trop esengo kozala te décembre yango yo bo fungula déjà je population balia bamela basepela muke pe les kamazali bituma est et trouver solution pour congolais surtout azala na kimia biso awa to betisika mbonda ministère des transports surtout provincial mawa trop pour prix ya ba transport et comme même fois 3 est-ce que zo mona te likambo oyo etali prix ya transport na ville province ya Kinshasa et balakate toyebaka te soki pe ministre ya secteur wana ya transport azalaka te po okobima oyebi te soki pe okozonga ndako malamu to malamu te toyebi kaka prix moko ya transport ezalaka 500 francs par rapport ya batrajet oyo l'état atia mais ya baparticulier l'état kote wana c'est comme si abeta yango kara okomona prix ya kolongwa kingasani na zando tango mosusu ezalaka 1500 pe surtout na ngonga ya pokwa ekomaka nango 2500 francs l'état azali komona to pas komona te po nyonso esalamaka na miso ya bapolisier pe ya bato ya batransport oyo bamesala kosala batrakaseri chaque jour kote wana kutu l'état azalaka na ete boyoka population bino monde nini babetaki mbonda ansi ya malamu na gouvernement eza te ndeko na nga nde ozomona moto azokebi bo atie prix na ye chauffeur ya zando atie prix na ye prix ezoyebana te po gérance ya malamu na baministre eza te baministre baza corrompi baza baministre moko boye nommé par quelqu'un azolandela ndenge bayebisi ye nazosenga kaka na mokonzi ya mboka alandela makambo yango po transport ezala prix moko basenga pe ba mituka ebele basala pe ba route secondaire eza te nde ozomona tozokoma na décembre embouteillage epai tozokoma poke na zandu me ekomi kosala journée mobimba ministre Mbokoso yonde osimi makambi ya transport ya ville province ya Kinshasa toyebi te si réellement ke okitaka na terrain parce que tango mususu mali na climatiser ya bureau olula yango koleka terrain betana nutur omona yo moko ndenge nini population bazali kosouffrir na likambo etali transport et surtout mikolo oya bafesi ya koloba kutu ezali te po et koma nango kaka fois 5 fois 10 toyebi te soki pe bafutaka bataxi to bataxi te to pe peut-être bafutaka bacorruption na bakonzi po batika bango na secteur wana bavivre na kimia ya boye esali mabe makasi biso awa tobetisika mbonda avec impact pe idéologie na cadre ya kini bopeto le beaucoup mais c'est plus compétent on doit continuer comme ça musane qui toko malgré la nomination bimaki Jacques et Pierre Namunze en tout cas après ce message important pour la population ya Maluku pe pour la chef de l'état bolanda élément oyo malgré la nomination c'est Salama mais le col à l'albasali remise république azali toujours continuer
qu'on soutenir vision à mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi po ye azali ko incarner vision na kati ya commune ya Maluku. Boyo kabino moko ndenge nini abesaki mbonda tango amonaki kamera mbonda ekolo oyo esalaki ya surprise na tango ya salongo kuna na kati ya commune ya Maluku. Maluku eza mboka na biso. Oui, effectivement, ma nomination salami biso tolongwe bien que tous la remise et reprise mais na loba yango ke Maluku eza mboka na biso ndenge na déclaré que je suis autochtone des pères et des mères, c'est pas pour rien. Maluku eza mboka na biso. Souvent na ba ordre ba konza mboka ba pesa na koyi ko se laisser faire te même pouvoir esili nazaka na kati ya mboka na ngai oye osali okozonga nga nazaka né grandi à Maluku na koyi ko tika Maluku mukolo moko te musala ezala te toza toujours derrière chef de l'état Fachi Beton koyoka biyoka yoka ya batu te ngai naza mosali na yo za mokonzi na ngai musala na Maluku ekoki kotombe jamais. Tokosenga kaka na mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi ozali chef de l'état yeba ke ezali na basoda solo o basengeli ko accompagner vision na yo bazali lokola Jacques Epia na Munze ye asalaka musala na ye te pour la sentiment ya kozela ke na profil moko quelconque maintenant asalaka mosala na ye en qualité ya congolais en qualité ya autochtone Maluku en qualité ya vrai kinois pour alingi vision na yo ekende liboso tala ye yo to présenter yo ye de manière que soki bazali 5-6 bato aboye en tout cas mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi yebaka vision na yo yakili bopeto ekokokisama kitoko mpe na elengi nyonso tu biso awa tobeteli yoka mbonda. Christian Moutseke azalaki na commune ya Kimbaseke esi aye ko découvrir que docteur moko musala toujours ko violer ba maladie PPLC et chake maboko somo. Population oyo bozali komona awa ezali nango match ya vita imana te match pe ya Mazembe te pe ya Barcelone te botunanga nini ezali docteur moko a violé maladie na ye a commissaire bilanga na ye me boyebake esali pasi makasi tango biso magazine ya mbonda ekoto kendaki boka ndenge balobaki na mikro na biso aza docteur oyo soki asali opération fu alala kaka na munga na maladi oyo ya asali opération epesa ngai pasi pe na mawa et puis na lelaki na komo nzamba buka to récupérer et puis à Kimi SD bureau renseignement et ça la filature et puis to comme petit hôpital bisika sali bêtise wana oh nzamba buka malade yo sali opération o comme si on coucher na yebité soki hémorragie yo et wuti wapi. Selon population bibake basalaki opération et pas ya docteur wana kaka a commissaire bilanga na ye maladi pembonga kobima ezate basengaki 300 000 francs congolais akakolaki na 200 000 membongo pe eza nango te esali mabe ba docteur ba pasteur comportement na bino ekomi mabe makasi bokomi danger public boye kitoko te mabe Susia Tiniati oyo ezala commune ya Kimbaseke mingi na wenze ya Braza kuna na route mokali baza toujours continuer ko sala musala kitoko po jiparando le commandant Papi alobi akotrake bana oyo bakulu na oyo bakomi ko sa population na kimia te tonda élément oyo azali toujours ko continuer ko sala musala na kitoko ya kotrake bana kuluna pe ba miibi oyo bakoma kotia population ya mwana mboka Tshilombo mal à l'aise bango banani ba miibi pe na bakuluna oyo mingi bazali la commune ya Kimbaseke côté oyo route mokali mingi na wenze ya Braza na Susia Tiniaka oyo ezali ko kambama na ye moko le commandant Papi Jip Yarando azali commandant ya makasi oboyebike mikolo oyo atie bana koto vraiment mal à l'aise bamiibi ya ndenge na ndenge kaka nde bozali komona awa bana mibali oyo 4 bazali vraiment basuka na miibi bakuluna donc ina façon moko keso kutani na ye yo moko zaka mapapu kima na yo po babikisaka batu te mais le commandant Papi Jip Yarando elongo na équipe na ye balalelaki bango coussin babali kokanga bango moko kutu 5e oyo
baye kokanga na nzela na moment oyo bazalaki na patrouille mpona koluka kolakisa baimage ya baoyo bato babe bakangaki na butu epai ya population mpe ntango bamonaki bakuluna oyo basatonelaki na esengo ya mingi kutu balobaki boye liboso ya kamera ya mbonda ekolo kuluna oyo ezalaki ya biro balinga babuka yango me tolalaka te tosalaki musala vampire babenga vampire esangani na tous les unités eza la kati ya vampire donc soko la kiss vampire aza na eloko nyonso ya kodefendre mpona kokanga kuluna emoko tala neti mutoyo le commandant Dipiarando soda makasi oyo vraiment andimi ko bipesa poko luka komema sécurité côté oyo eleka kitoko abeti mpe mbonda boye liboso ya caméra na biso oyo apesingi Dieu donné commandant district na biso Kangambila apesi Ngwende oyo ayeko kitya kotala le commissaire supérieur adjoint Ofimpa Mukoko visa oyo apesi ngai 10 par an de pouvoir ya kokamba awa na tozana bioli quartier na Nyaka na Biela donc tant to benga bino pamba te j'espère na uté ko benga bino na yebisaki na nosaki pona bakuluna que musale bandi 10 par an de partout kendaka résultat bien monanaka on a zo présenter bino ba général nde bazali awa tozana général Pakasa roi Mpakasa yewana oyo azo nyoko la peuple congolais oyo alinga ayaka kouta musika ayeko kota na secteur oyo kokata kata batu ba mama wenze mwe bateka biezate totiake maboko lobi na boto na remercier les commissaires supérieurs adjoint Ofimpa Mukoko visa oyo apesa ngai toujours sala musala gitoro azo penga courage nde na kumisi mokonzi na ngai parce que te yakanga lobi kende kuna noka résultat nde yango moni résultat yango yo ozomona ekiri na moko mona ngoyo ekiri Chine ba chinois bazaka kuna me ba chinois bakomi na Kinshasa yango kotuna bango ba chinois oyo baza ba chinois bazaka misu mike me bango baza misu minene tokosenga kaka na général Kasongo tala ba policier ya kitoko o bazosala musala malonga bango yeyo luka moyen o renforcer bango même ba matériel to pe jipe moko ya kitoko pe na ba élément esunga bango parce que côté oyo ba jeune ya côté ba mipesa mingi na makambo ya mabe oyo tali ya koiba ya kobotoka batu biloko ya ndenge na ndenge mais tozali toujours la confiance ya commandant Papi Dipiarando toyebi ke mosala ekotambwisa bakitoko et surtout que soki o renforcerai bango ba élément ekobetisa pa mbunda kitoko yango tobetelebeka mbunda mama mami aza kotia toujours kolela atala ba fête boye poza quand même itema la mbosunga mama oyo mama mingi ya bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te mabele ya malamu ya kolona yango yo na vivre na mwano na pasi kaka soki na bimi kotambola na sukoli bawaka bilamba o ba West Africain nakenda kosalela bango musala na sukoli bilamba bapesinga mwa quelque chose nde ko permettre nga na soma mwa bakisi na ngai insuline na kolia na sala aka bongo na kosenga na kosalisa bawaka bango pe soko sukoli bango bilamba basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu bapesinga na ye kolia na vivre kaka bongo na mwana mpo na pasi nzoto eza esu makasi te libumu ya bambeli ya boperation nga moko mpe diabétique na charge oyo naza na mosala oyo nasalaka te na pasi nasalaka bakude me bongo sukoli bilamba bafuti yo bapesi yo mwa eloko ya kolia nde na ye kovivre na mwana mpo soki bongo te ezaka pasi place tolalaka yango mwa geto bakolo lupango bayokelanga mawa nde bapesanga mwa esiko mpo bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaki kaka na ndeko na nga papa mwano abandaki kosala bavoyage ne ya este na mama na ye nde ntango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwano kobokola
sikoyo bakoyo lupango batali bana okende wapi so babengani ngao bapesa biso mwa geto ta esika tolalaka na mwana yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwana oyo na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botikanga te bosalisanga nazonga na mwana oyo na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe na mpe masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yo ozalaka mama social to mpe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi mpe azali konyokwama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi rubrique oyo bomesala kolanda mingi mpona nini boye lelo lisolo nini tokolanda nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko yango nazali koloba boye mpona bandeko ya bagene bali kosala makambo mabe komankaka bamikolo bazangi nde botosi na botosi oyo bazangi ntango azomake papa moninga papa nde moko aboti akobanke ye akobanga ye te ntango azomanke mama moninga mama mpe aboti akobanga ye te ata moke bon jeunesse ya lelo ezokoyeba kopesa respect na bamikolo te ezali par rapport ya génération omoni na ntango ya kala ntango bapapa na bamama babotaki biso nde bazali kokola éducation na bango oyo bazwaki na oyo ya lelo eza très différente pourquoi parce que lelo bana balingi lisusu kotanga te meme bao bazo kotanga na classe ezokopermettre bango te bazala na niveau oyo bapara na biso bazalaki nango c'est pourquoi bazo komipesa plus na comportement oyo eza mingi ya balabala bagere bazo koselivre plus na babiloko ezokobebisa bango bamasanga bamakaya biloko moko ya makasi c'est pourquoi mon jeunesse ebebi makasi mpona nini boye ezali rubrique oyo tosepelaka nango mingi. Merci pour la question. Question on se basé mingi sur l'éducation parce qu'ils ont dépendre de l'éducation et à mutu na mutu. Tu vois, tous on a trois places au mutu qui a éducation moko. Ça commence dans la famille, église et puis école. Ceux qui déjà au groupé déjà na sika moko yango nazomona lelo ba délinquant ba kuluna mingi ba komi lelo manque à respect c'est par rapport à l'éducation pe ya bato. Donc pour moi je dirais que manque à respect ça des arranon mental ça dépend il y a éducation ya muto bimel na na famille parce que un enfant bien instruit a coquille jamais qu'on manquer respect par rapport il y a ba aîné nae parce que quand on parle il y a manque à respect tout le monde a déjà par rapport il y a langage attitude devant supérieur nayo comment se comporter dans l'environnement partout aux alliés. Le coco tiri j'ai si jemba abete soli solo nini ton na caricature oyo. Kimoyibi na Kinshasa et comment le kola métier pour baya ya mingi babosana esprit ya article 15 kaka ndenge tolobaka et comment musala oyo komona moyibi famille na emo bimba na babokilo pena mwasi na bana bayeba déjà ko père na bango ke papa na bango azalaka na moyibi partout atambolaka même na ba arrêt même na parking ye ayiba kaka yango lelo oh le petit mystérieux zinga koko tiri babeta ki lisolango bino moboka le petit mystérieux ndenge nini azakoloba pose bondo abeta maki babena ba parking kaka na paki se bondole moyibi azwami na fopa tala lokutu azwi moyibi okobeta malelo se bondole moyibi abeta mana façon moko akwea kao yango le petit mystérieux a continué sur kobeta lisolo na ye le moyibi kao nzoka zalaka na nzele ye wana pe akomi yoka réaction mama se bondo na ngai bino pe moninga bosalaka na ye azali kobetama bozali kokotela ye te boza mabe mère boulot oyo faut la la calcula ya ye bakate baninga na ye basijale mwasa se bondo ke boulot na bango esenga faut la angele po makamwa bisike sama na bulango a memel pe abukalite a memi se bondo inde na hôpital na cadre ka idéologie po ayebi ke bulango bien pas à waya à côté stratégie ngo yo kamer kuna e pa ya munganga papa docteur
guerre ezalaki bitumba entre bavoisins kasi tala ndenge basangeli epe babeti ye esali pasi makasi. Le petit mystérieux pe alandi makambo ndenge amoneli ndenge mwasi akoteli mobali na ye po ayebi ke za couple bango sangana yango depa epa koko tiri yoka ndenge azopesele rapport. Vieux Thierry, nzela doit défendre boulot et type na ye ya Kimoibi. Ah! Le vieux Thierry, le kola sarale toujours le vieux moko sage, yoka le vieux Thierry. Kasi soki mwasi andimi Kimoibi na ye, soni esili akotika lisusu te. Esali kokamwa po mwasi na babokilo na bana. Bakoma kondima Kimoibi ya mwana na bango, to ya mobali na bango, to ya bokilo na bango, po bayebi ke bavivra kaka nango, balelaka nango kasi ndeko mobali yeba ke ezali mosala mabe. Kokufa kaka na nzela bakotumbaka yo soki mpe kiliba okei angenga luzumu to mpe kosala bilanga ngonga yango yo luka oyo ekola mosala kosala parce que article 15 eseka toujours idéologie na ndenge ya bia biso awa tobetisika mbunda tala ndenge tokomi na suka ya magazine ya biso mbunda ekolo oyo epesa bino information ya solo tofongoli baporte na baoyo to balingi kolekisa basport publicité na bango to mpe baannonce na bango na baprix moko abordable et pourquoi pas topesi mpe merci na baoyo baza kosabonner à tout moment parce que ezali seul moyen kosoutenir biso na mbunda école officielle oyo ezali chaîne YouTube ya biso. Merci na Medine Kambembe, merci na Benjamin Kilunga, merci na Christian Mutieke na Bira Isusu et pourquoi pas na Wazola Nzimbuye moko Igrid Mateta nga anede la présentation ya magazine oyo tokuta bino prochainement pour toyebi ke ba feti oyo tokosepela biso na bino elongo. Merci beaucoup.